incertitude dans le Congo. Américain a soutenu Moïse Katumbi. On a première victoire. Deuxième victoire, Bandeko. Silence, il y a Europe occidentale, ezali en faveur. Il y a République démocratique du Congo. Nanga ezali que Bamindele Oyo Bango Moko Batindaki Moïse Katumbi. Basengi na mukwege longwa, mukwege boko longwa. Tikali me asali campagne te. Akatango na katikati. Katumbi, bauti ko soutaye na Américain. Ba Européen, ba landeli mouvement européen. En fait, Moïse Katumbi na Senko, basengi. Scrutez à l'annuler. Votez à l'annuler. Baméricain batali balobi keba to kota na libulu wana te incertitude rozala. Guerre mususu civile wa yako banana Congo alors que guerre to luki na Ukraine na to sisi ngote. Ba Américain ba bouaki si Katumbi na Senko. Ba Américain ba uti ko bouaki sa Katumbi na Senko bana mboka ba Congolais de père et de mère oyo bozaka na mboka moko neti ngai mbote na bino. Lobby ekoleka lelo ezali idéologie aleki na biso moko za na États-Unis na lati yango po na sengi na Katumbi zala clair. Chole zala clair masalanga chole ya Sanzamba la combattant. Oyo, ozo kumbe la mouvement na place ya Monseigneur Utembi, oyo azali président ya Senko. Yo, oza soki secrétaire, lokola olie mongo ya Katumbi e yebani, lelo bo Samwe, Olivier Kamita tumi telengano na mikili, akolekana tefa lobanini, ba Amerike ba boyi ko bakisa guerre mususu, ya Ukraine nan basilisi yango te, Venezuela lisona ne vandite, baya ko bakisa susu, incertitude dans le Congo. Américain a soutenu Moïse Katumbi. On a première victoire. Deuxième victoire, Bandeko. Silence, il y a Europe occidentale, ezali en faveur. Il y a République démocratique du Congo. Na candidat, il y a un Congolais, c'est-à-dire candidat numéro 20. Résultat dans le Yebanité, mais tendance, c'est très clair. Le quoi, on a Kinshasa. Fachi, presque 90%, il y a un suffrage exprimé. Et ça na compte na ye. Et sengonanga ezali que bamindele oyo bango moko batindaki Moïse Katumbi. Basengi na mukwege longwa, mukwege boko longwa. Tikali me asali campagne te. Akatango na katikati. Mukwege oyo lelo Valère Sili. Oyo lelo atikali yembele dibatayo yembele. Yembele mama yembele. Namoni lo biloko Victor Leison et Tamboli bango bapolio wana kinkestere mene azobua ke la biso bata viva na 1983 wana 1981-83 l'histoire n'est no change. Moïse Katumbi bauti ko soutaye na ba américain ba européen ba landeli mouvement européen. En fait, Moïse Katumbi na Senko, ba sengi, scrutez à l'annuler. Votez à l'annuler. Ba Américain ba tali ba lobi keba to kota na libulu wana te incertitude rozala. Guerre mususu civile wa yako banana Congo, alors que guerre to luki na Ukraine na to sisi ngote. Guerre o ezana Venezuela makama Venezuela na to maîtriser te. To fongola sous front mususu na Afrique centrale. Jamais de la vie. Donc na minute yo Congolais zala calme ngai baba baswe nazo pesa information na mutema sai que calme ezana mboka yoka babako ba américain ba sengi na Senko a privilégié intérêt national. Ba américain ba sengi na Senko ou plutôt américain a rappelé Senko. Il faut éviter annulation et scrutin parce que annulation est allée porteuse de trop de risques et d'incertitudes. Terme Nabango. Annulation, il y a scrutin est allée porteuse de trop de risques et d'incertitudes. Yoka mundele a bouki bakola Senko lobi na Katumbi yoka babiso ngoboyi. Le président Tshisekedi représente la meilleure garantie pour la paix civile aujourd'hui. Il y a eu
Il y a eu trop d'entraves destinées à le faire échouer, mais Fachi est la meilleure garantie d'un consensus national plus large. C'est-à-dire que mieux vaut Fachi à Tikala, mais encore que Fachi à Tikali, Tikala, Tikala, Fachi a pilé bango. Mundele a constaté que na scrutin, quand on a ezo kende, tout est na côté na bino. Oh, scrutin mal organisé, oh bonabonaboui. Scrutin des Congolais mal organisé. Vous avez pris part jusqu'à la fin. Dans ce désordre-là où il y a Bino, Moko a gagné Bino comme on a eu Fachi, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Tous les gars, confirmation, proclamation. Pour a gagné Bango. Na minute oyo, Chole, Tuvika Sendiko. Tuvika Sendiko, au commun au Vana Senko, au la Rakuna, au Melarakuna, Magamion Sotokuna, Bozako utiliser Ndaku Nabiso catholique à des fins personnelles. Bozo profiter de la position nabino yaki Senko, position nabino yaki Kostangana Vatican pour na bocha trouble na mboka. L'église n'est plus au milieu là. Le village a déjà grandi. Ah oui, vous rêvez. Le village a déjà grandi et la minute oyo Fachi par champion. Preuve na poto mambo sali omoni bino ba na poto ba na mabe. Bobinisi mukwege zéro. Mundele atali plein au mukwege sala ba Congolais soki cérémonie ezali. Na France, l'ambassade Nabiso, na Belgique, l'ambassade Nabiso, ambassade Nabiso Afrique du Sud, il y a États-Unis, il y a Canada, ba Colombo kabayaki, ba assister na ba démarrage de machine, nande machine est calée, nande machine est ba moni nyonso, ba moni pe ba tourner ba yeko voter, ba assister na dépouillement, partout, Facha gagné, partout, Facha gagné. Mondele sa lokola ndenge ba statisticien ba salaka a extrapoler, n'est-ce pas? Chiffre wana ndenge victoire o ya poto lui o. Na poto kutu place bazaka bastion ya opposition. Kinshasa o ezalaka bastion ya opposition. Tendance large en faveur du candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Que les Congolais ont choisi, que moi Zachary Congolais de père et de mère, j'ai choisi et je soutiens parce que je veux que ce pays avance. Parce que je veux que ce pays soit entre nos mains, que nous puissions nous organiser. Monsieur le Président de la République, l'historien Zachary Bababas vous rappelle que dans l'histoire du monde, deuxième mandat n'est qu'au côté dans l'histoire. Fachi Kota dans l'histoire. Fachi Kota dans l'histoire. Pour Kota dans l'histoire. Sala Makambo, pour na Congolais na Makambo etika. Tomoni pour na ngai, na une année, pour 2019, au salé le côté. 2020 au bandi mabilo ka FCC cash ba makambe belé Covid et koti makambe belé pona nga facho sali musala ka na 2022 et na moni bilembo ngai baba so na ramta tembe o sakana te nga ba korompa nga la retraite ba masana oh non on veut seulement que tu te taises ba lugelo 5 millions o va na no ka nyen 5 millions o ya modèle nga ba convaincre nga bongota nga ba korompa nga bongote nga na kino ba korompa nga na sentiment na sentiment 4 milliards bozwa ki suki et comme yo mingai bomoni pena ke no zalana batu zanga mbongo bino bwana mbongo me bwana batu te batakolo bino bazate silence radio kota Moïse Katumbi azaja na mikili na yoki solomo kuna Moïse Katumbi ba belge ba lobio o facha zo louer parler mo 20 000 angabi encore kazo louer azo louer facha kol na Belgique ana mwasi na bana ba kol na babotami na bebane babotami na Belgique ana ba koko kuna quand même awaya ko louer quand même na Molenbeek to na Skarbek te quand même to na to na Anderlecht côté na biso côté na Zalaka na Anderlecht to na Madou président awaya quand même ko louer nda na Madou te quand même donc c'est normal à louer nda ko kota ba ikle po ça que pe na fana na ikle na fana forêt na ebike attaque jika na ebike non. Mais il y a des ambassadeurs ici à Kinshasa qui louent des villas dans football tchatch on a $30 000. Ba mindele ba louer ba ambassadeur ba pays monsieur belé ba villa wana ambassadeur Amérique wana et là ba $30 000 ba valeur nango estimé $30 000. Bon quand un président de la République démocratique du Congo qui a vécu presque 40 ans en Belgique a loué ndako $20 000 bon monango logo na Kenya ba ndako ba $20 000 ezali belé on va ba tintin au saranate na Moïse Katumbi yo pour que respirer au konfuta mbongo ba sala article wana et ça li pe le mokote vérité ça que ba américain ba boy Moïse Katumbi na Senko
ba américain ba yebisi Senko bino fo bo adhérer na situation kuna bo landa makamu oyo seni azoloba bata marche ba lembi merci ndenge botiki po vote ezo prévoir soki muto gagner te nini faut sala et le but est qu'il faut marcher bon marcher ba tout combien là yo Théodore Ngoyi ba tout ko tanda wanza ba no ba voter oti pasteur na biso ngalasi Dieu t'a dit mais siko Dieu t'a dit yango kaka to mususu